Nazaline Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo la pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bande ko balandi mingi penze ezali ya koloba la République démocratique du Congo bo sembola kaka maboko la bino pe bo s'abonner massivement na Océan du Congo boko zalaka décider merci na bino nyonso bozali ko s'abonner penza moyena tanga bakombo ya bino ezali te pe bino na ino oyo bo s'abonner te en tout cas bande kolanga bo sala makasa ko s'abonner pe merci na yo penza l'homme plus penza la plus 31 na lolenge o sala ka musala penza ya ko partager be mission ya Océan du Congo yo moko ye bien kane konto vraiment merci nzambe apambola yo na madame na bana vraiment bo continuer ko partager be mission pe bo s'abonner et ko zala kaka pona lokumu ya mboka kasi yambo pe to ko simba makambo nyonso to kolobela pe to kolobela directeur na biso Pape Jen na album na ye. Mais n'a pas ça l'équipe technique merci na Kabouya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne Zambaba Télébiso mingi bakufi kasele loto monani sopoto sala musala biso notre coordonnateur de Océan du Congo merci Pena yo d'Acosta El Campo mona mobalo alela na Nzambe lokola maya komela du côté montage merci encore une fois la Pape J directeur recherche stratégique mais pourquoi pas Sango Mokondi Paris abemiso babiso bande ko balandi ezali participer à la République démocratique du Congo Dieu soit mon ami privé et personnel je te salue Ali Nomo que monseigneur Lisso Ankolo hollandais noir hein Ali Nomo que Lisso Ankolo le maman d'Angola ba pour mettre Angola no bondi à botar de bonoit na RO émission ko comme la bino vraiment bois fèche talaba oyo bazali penza ko festoyer bande kolanga merci encore une fois à la reine Queen na mokitano Florence Paton de Mido Mamour d'Angola to bongisa mboto kende bande kolanga émission makasi pe sengeli ka boyo kanini alobaka bande ko balandi bon rétablissement na yo vraiment Dorian la fille intelligente na parlons-en bon rétablissement encore une fois la maman Jawa assalamu alaikum na ba musulman nga nyoso anita baba il faut kuyo moto mojali joli qui est dit moto mozima mité Claude Moke élégant Claude Montana de Danemark bande ko langa to ko tana to la République démocratique du Congo bolandanga la bokebi avant au tchaba suggestion avant au tchaba jamais avant au finga ndekolangai s'il vous plaît bolandanga na na bokebi bandeko ya ikela bandeko ya manono bandeko ya kwilu bandeko na ngai ya mbanzangongo bolandanga na bokebi bilo pe bozana lufu bolbaki tolandaka o mamosea partout n'hôtel na biso penza makidi boza kolanda bolobi to chaka télévision mamosea nzamba pambola bino Babo Matracien, merci encore une fois. Un a bossé le comme hôtel, la biso vraiment gérant. Au benga kingolobi, eh maman c'est ce que ça l'émission de au Garabiente. Zamba Pambola Bino. Le coup maison à kaka et pas à email. Bande kolanga. To landa na boke bito analyser a ezali éveil patriotique. A ezali esiko to analysaka ensemble. Ezali esika otolo barabande ko botala ba émission. Ya liboso ya mbope ya toko tela mama ya likambola biso yo salanga ma parce que République démocratique du Congo bisiko beze ezalinde batu balandaka donc je ne sais pas biso sto bana kosala ba beze eloko zo salanga pasi bande kolanga tango batu moko bazo ya na histoire na bango pona kosala ba beze bande kolanga Kongola mema makala lolenge moko abosani e bandeli na ye abosani etumbala ye abosani histoire na ye Congolais aza emporté ne loko moko ndeko langai batanga biso vaba ba Congolais il est différent mon ami tout la maîtrise la zo yango apela comprendre que soko ebi nzambe okoningala te soko ebi nzambe okozala position ferme ce qui pour mi yebi eloko nyo salango posa ndeko lango ko ningala na ote donc batebele baza ko ningala leo la République démocratique du Congo po tikilo lelo nano ba comprendre te banani bazali na ba comprendre te loko ni balingi yango zo mona 20 o ebimi balandi 20 o ebimi balandi ndenge moko na ba église ndenge botem na République démocratique du Congo za ba 20 mutu basali guerre na yena pasteur ba yokani teta msuna mbongo fan to lelo ko moko boye ayebaki déverser abimi akio sa l'église azupe monda babatu balandi sans tenir compte abimi pour la nini ndomoni multiplication ya l'église ndomoni lelo tout le monde alingi kaza la moté ya moni ke panzambe cop eza facile te bande kolanga cop eza facile te poza la mwana nzambe eza passe
eza passe kaka so bolandinga ndeko la blosé de la presse bande kolanga to keno na likambo o ezali kondongwa na mokili mobimba ya soi-disant Ibrahim Kabila mwana ya Mosé Laurent Désiré Kabila bato babenga mamoseya Muzenzi Ngankuvu ay mamoseya na oki ba lever soki Kabila moko soki nini les Congolais, mes frères et sœurs congolais, pona nini tozali ko kende ko ningala ka ba mi pepe o ezangi tina tozo bosa na makambo ya ntina na biso Congolais ndeko langa na ebisaka bino utali bango tozana ba tendance biso o tolobaka bosolo bapesa biso tendance ya président Eli Martin Fayulu Madidi ba journaliste ya Félix Bazali ba journaliste ya Kabila Bazali bande konanga tozana ba tendance na biso ezani ezali ke mutu la mutu azali koluka kwanga enoko sa la peuple Congo batu balingi teke Congo ezala libéré ezwa bonsomi na yango kasi batu balingi nde to tripoter Congo ekoma lokola marché na biso ekoma lokola biloko la biso ya kolia kabuya l'homme puissant bande konanga ezali pasi pe mawa la République démocratique du Congo kaka so bolandinga après bofinga na kosimba mo esika wana muke parce que la koyi koleka yango te biso tozali basinzili balobi soko mo elika mubela soki la beli te Dieu akokondamnenga parce que soki peuple la baki kodinda la kati ya libulu ngala kozala problème parce que monsieur ezali belela tango mo elikambo musala ya Jérémie toko telemaka na Congo ti komona prophétie kokokisama ndeko langa Kabila Mosé Laurent Désiré Kabila personnel aye na République démocratique du Congo abundi bitumba général Mayela Betie abuki lokolo wana ya tengo ya kinangwa azongi na maki pona kosala etumba Mosé Laurent Désiré Kabila zaki la bana te Mosé Laurent Désiré Kabila zalaki la bana na été biologique oyo ata moko asimba ata na liboko po batambola azalaki la bana te oyo ata moko amema ye na histoire na ye abanaye kosona libota na ye te abanaye koyebisa bango te posa ya motema na ye to nini ezali kosala na ye po aya etumbala ye na mboka oyo po akende kozwela biso Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila amemela biso ye lelo na Mukongo Mosé Laurent Désiré Kabila botaki te azalaki na bana te nazo pesa bilo ba réflexion po lelo oyo tozala batu tango tozokele kokotaka la likambo ko songolo naza ko pekisa muto opinion na été naza ko pekisa muto sentiment te mais la lingi kaka na orienté yo. Nous sommes là pour dire rien que la vérité, pour dénoncer les insanités la lingi kana orienté yo po mona sens na yo abomoto na po zonga sikoyo pour la moni bolingo bobima côté de la plaque bolingo bosa na guerre na biso yango nga na kaka ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser éveil à conscience pena simbi so mwa bonzambe muke ndeko nanga Mosé aye depuis Mosé azali koya tozali koyoka ye kaka na Kabila nazotia lola témoin nazotia mokili témoin ngana tambola kala sembo naza mutu amutu te eza na makambo ebele na koloba te me bato bazala kalanga bayebi ke na linga kalokuta te pe ko pakolanga mateka te kokoti sanga pe na rythme na yo te komona na ona yanga ekokani te parce que tanga la bana koloba ke Félix a redirigé te bele ba finganga tango na yeki na message ke Martin Fayulu Madidi ne président botika ngala kutane na lobale makambo la sala ngwa koloba ne bele ba pesanga passage te tango na yeki koloba ke Martin Fayulu Madidi azali ko kende po ba bungisa ye na babemba bato ebele bandima ke ngai te mais lelo oyo naza ko ramener bilo po bomona histoire place niezo me mabiso bande konanga nous avons des conflits tribaux des conflits personnels
oyo ezali nango ko salela Congo eloko te bitumba la biso eza bongo te. Bitumba la biso eza bongo te. Bitumba la biso ezali qu'on libérer toute étendue à la République démocratique du Congo, tous ont formé bien en Afrique centrale, parce que nous sommes pays riches, les peuples sous-pauvres plutôt. Mboko ezata envoyé à développement. Tu habites tout le baloko à mindele balobaki pays à tiers monde. Oh Mobutu boya. Est-ce que tu as payé à tiers monde? Est-ce que tu as envoyé de développement Mobutu lobaki? Est-ce que tu as l'état des droits? Est-ce que la démocratie est allée? Mais tout nos séances au Tunabi. Ndekonanga. Musée Aye. Régime peut s'en passage. N'a pas que vous venez à Kotalanga. Musée Aye. Aye na Kabila. Kabila soldat. Bang bilimbili. Mwana musée. To sala ba débat la télévision. Ba finga biso. Toza contre ye. Asa mwana ya musée. Mwana ya mama Sifa. Mwana ya musée. Muza bandiko linga ba Chantal Kanyembo. Musée toyoka baliko bimala ba mama Tchala mwana. Ba histoire et belé la République démocratique du Congo. Oye betama ya vrai ou faux. Dieu lui-même sait. Mais toza ba pandisango s'il vous plaît. To tambola na taton mate. Tozo tchaba bilembo. Oyo lobby. Ete ya ba peuple Congo. Oyo lobby pe ba ligne na biso bazala. Tozo ya ko désorienter te. Ko falsifier histoire te, ko bungi sa pena mitu ya batote kombala bango. Bande konanga. Likambo na zoloba. Tango Kin Mazière ezana nuwana. Place ya Kin Mazière na ville. Na côté ya Bravo wana. Kilo Mike. Natie Guillaume Ngangula au témoin à la Belgique. Pande kolanga soki mona mobala na ndimela nzambe c'est grâce nanga na tout atolote mais na obetende histoire pourquoi andimela ki nzambe pas mona miracle nzambe boyo kangala likama Musée Laurent Désiré Kabila garçon wana abane ko sala Kin Mazière azaki garde civile bazui bango tango muza ye pona ko sala bango recyclage bato ya mayele ozongisi bango na recyclage akeila ba ko nyoko bango bango bakutaka bango ba osana Kovo Vadiz wa limité o lipa Kovo wale bunga bazui bango recyclage ba yeko koma la police garçon wana azama yele akosakalate azamu takasongolunda azalaki motema pe na Kin Mazière wana vana yebi rau seloko la zolo ba yebi vana kufaka se rau sazali ngaba interpellanga la house na sala 2 jours na Kin Mazière kola Guillaume Ngangula. Pourquoi moi na Musée Laurent Désiré Kabila aya awa wana papa na pouvoir to ebite ka okufa mwana wana bakangaka na Kin Mazière mutakena ko découvrir yango Guillaume Ngangula ok mwana Musée Laurent Désiré Kabila asoli na ye po yazaka biki ya Kin Mazière nasi boyebi Kin Mazière zaki bureau de ya République démocratique du Congo mutabana ko koma mikanda wana po ekendaka pa ya Kabila c'est mwana mbali wana Guillaume Ngangula intelligent ko sakala tele lo za exilé politique aza exilé politique aza l'exil mwana mobali wana akeko découvrir mwana mobali wana balongoli ba memie kunya na bakati ko kele ko bomba kaila bakasho bakele ko bomba alobi comment lettre ngana kende ko bimisa yango po batu ba yebake bino bozali mwana mobali wana zwa problème na République démocratique du Congo tangu wana bantenya baye ko timbela ye ke alingi a sauver mwana Musée Laurent Désiré Kabila wala musée la pouvoir to ebite ga okufa mais moi ne bakangi la prison bakangaki pourquoi to ebite à l'époque langa na obundela mboka te nazala mpe lenge la oke ba classe langa papa e bakite bakangi mwana nga Guillaume a problème sérieux babengi se kuna na Gombe pona kokende basambisa yako ba mampanga bazo peser baza pembela Musée Laurent Désiré Kabila wana bato belé babandi ko luka Guillaume akimi po bakanga ke les prisons parce que yenda lobaki na mwana Musée Laurent Désiré Kabila a comme magnifique note ande kolanga
mwana wana ya mobali Guillaume Ngangulao, que Dieu vous bénisse bisiko zali akimi na ebise ndeko kobanga te yaka toke l'église nzambe ya lola lokola eza cause juste poto yeba ba vérité mususu oye koye ko bomaka biso la longue tozala ba monument vivant ya koyeba kala yeba te pourquoi nzambe alinga ko tsanga na makambo na mema ye tokenda prière tosala 3 jours et mon mbala tanga kei akutia na batu tout place akela ko pesa liboko la Mzee Laurent Désiré Kabila azongeli musala na ye lelo makamuso eleka akenda mais de son vivant Mzee Laurent Désiré Kabila garçon la kimi ya Afrique du Sud Francis Kalombo azali muto parmi bato batinda ga yeke ko corrompre moi la Mzee Laurent Désiré Kabila l'Afrique du Sud de son vivant Mzee Laurent Désiré Kabila amemeli biso mwana oyo azaya yete bana na ye moko bakangi bakola ba prison Mzee a défendre bana wana te et bongo lelo ngana lobela mona Mzee Laurent Désiré Kabila pa bimi lelo yeko sala ba baise na ye je ne peux pas okotela ba baise wana ndeko langa papo ya botiyo aza président de la République te biso to sala nyongo nyongo to bima qui savait les vrais fils de Mzee Laurent Désiré Kabila biso to kela ko découvrir mais belé ba yebi bala Mzee te ce qui to keito kota la méthode to koloba est-ce que boyebi histoire après la mort de papa bano babimaka boyebi sora bana wana bazé belé ndeko langa papa na yo nazolongo la place wana na ngai kala ramener bino poto sala débat ya batamaye le débat ya ngwala bokoma to sala débat Félix Tshilombo o lelo azonyo la biso lelo homologue ya Kabila toko ko sala lelo la kiti la terrain micro balader na tout la bato boyebi bala tiseke di boni bayo sabilo to yebi Félix ba Christian le belé bayo ko yeba bango bala tiseke di bala bayebi bango pourquoi Félix bato bayeba ki peu importe papa bane ko sepela la yete mais Félix azaki mbili mbili ya papa la yaya papa na yo soka za maçon ata mona moko face la ki maçonnerie papa ya boti yo soka za journaliste ata mona moko face wa ngo soki papa na yo azalanga nzembo ata mona moko fabima mosala nyoso ya papa to ya mama mona ne moko azaka te ko bima bana Mzee Laurent Désiré Kabila bazaki wapi po batikela soi-disant ndeke pouvoir wa azala ngolelo soki ateza royaume mona kabia Mzee falaga za la président lokola ba nyoko la biso na royaume na bango po lelo bakomi ko bima po biso to tika bitumba la biso o ba boto la biso vérité des urnes où était bana wana tango biso tozo bunda na Congo po la kolongola Kabila bango bazaki la vraie histoire bazaki wapi ne viens pas pour nous distraire na tango oyo toza na kanda ya bazoyi la biso mupepe ya ba chinois maladi ese koti la mboka ba grippe za ko kende batu bakomi ko kima mbangu na hôpital tango biso balingi ba comme ça biso la ba chambre ya ko distraire biso ba enlèvement ya lo couteau ba baisse pa bazwa mbongo la bango Félix Oleloyo nazali ko yeba l'époque wala tango batie papa la bango premier ministre de la conférence nationale souveraine personnel mvangu peso erwana to bandi moi ko fungola moi miso ko koma moi batu na époque wana to kendaka ba kelasi na yebi ete ne sengo ya mouvement ya kolanda tango non toza pena na ko simbisa mayele tene toza nango lelo musala na oyo Félix azaki ya papa la soki marana line si je me trompe pas tam so batebele pe batebele ba yebite tango wana bimi bazali ko belela Félix baza ko sepela papa bazali ko sepela la kombo ya Félix la marana line batu bakende kule zagele ko bane ko nix soki ba masango soki banine zaka so biso batumba yango soki bunga la yebi pete on cite le nom de Félix yango bodi lelo Félix ata zubo konzi pona nini azala kinzenga nzenga ya papa la ye papa soka sali be Félix aza pembele papa soka telemi Félix aza pembele papa soka telemi Félix aza pembele Félix bane ko kotaka pe ba vitel caméra la ko sola tango na ata ko mbo konzite parce que il suivait son père lelo oyo parmi bana muto azaki pembele papa yo pas comme président de la République en vrai ou à faux mais quand même aza président de la République. Même où sont les enfants de Mzee Laurent Désiré Kabila tant papa la banga bana ko ya ko ya jo ko libérer bango so bakufa ki bakola kité bango so bazali ka bala mike c'est ça avec des aventures là biso toza la besoin royaume té le bipé to ka bala bemba babimi notre papa avait accepté l'acceptable beta 10 ans la prison de bala failli le pe ba bima lelo ba ko sala combat parce que bango d'élite papa la bango des ali parce que muto lelo toza ko bundela vérité des urnes bobongi si vérité des urnes. Bon comprendre le Congolais appelle la bateau bas sepelaka ta on to lobaka. Ya on ba ya ka pe ko tala.
Vérité des urnes. Tobungisi yango Martin Fayulu bandi ko zale effacer na ba théâtre oyo. Guerre na yo na ngai ezalia bitumba ba botoli biso légitimité. Soulèvement populaire et fait salama. Arrêtons avec Babiloko wana ça ba chambre oyo fabriquée de toutes pièces pour nous distraire avec des journalistes corrompus. Fatibe, lelo malade koti la mboka. Ba chinois bobo sane histoire na bango ba yaki la carton. Lelo va soutenir des wewa. Ba wewa ba katara biso ba chaînette ba wewa ba kima kala biloko la biso ba wewa o baza parmi bango les koulou na sola. Na sa victime wewa kimanga saki na biloko langa tout na Wileri. Blandine Petit, mon ami privé personnel a biloko la zoloba. Pasteur Didier Lompenga yebiango. Mais comme tu pries à Katolobi, c'est la volonté divine. Bande kolangai to bunda pola mboka la biso to longola kati ba distraction. Ba guerre ya batu la batu etali bisote. Ba peuple congolais to za liziba lishote o ba sopela kabiso mabele mama ni world de la Panama. To za la liziba ya mabete kila me plus 49 bokelo kone fam pekato boyo kanga. To la baki to kela maponami. Bayeli biso eloko ya maponami wana na nanga. Soki pa kufitwa kufite ndenge basango ezoya. Si nanga okufa lelo. Gloire à Dieu Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les criminels Walande tozana posa la bango na Congo basa la terre Congo za la libre bande kolanga. Lelo basa ko face histoire ya Martin Fayulu Madidi bato a SID. Boza bato ya solote. Bolingi mboka te. Parce que soki bino bato a SID. Histoire na bino komi ko fasame. Bato ya lamuka de toutes pièces ba formuler ba bemba banini ba tcheli bilo ba gros poisson pour ba étouffer histoire lelo ya République démocratique du Congo tozali tane ba bomi vérité des urnes tala ndenge histoire a Fayulu bali ko kende tant to lobaki ba boyaki ko yoka la zo sukalanga awa Régis otalangai nazala choité mais bande kolanga arrêtons avec des babes o bazo ya kosala biso po bazo ba mbongo la bango Mouzé Laurent Désiré Kabila a bébi sabana la biso ebele ba kadogo criminel. Bozo bunga histoire pourquoi? Bakadogo, histoire bakadogo boyebi yango te mwana ya 12 ans, mwana ya 9 ans. Ya bilo bola basusa ba la bilote na monique Congo to kango mawate to kosaka ke bande ko la biso la S bazo violer bango bande ko la biso la porte wala la fongole en makasi. C'est Mouzé Laurent Désiré Kabila à l'époque à Mobutu bakambo eza quitté. Kabouya da kosa boli misangai pardon nazo sukisa na makambo ezo sanga passe na mona peuple ba bunga histoire bande kolanga basali ko effacer président Eli Martin Fayulu Madidi dinager po ba longola ye basala biso ba théâtre po ba mema biso tina 2023 na ba théâtre oyo parce que ba yebi tout le monde a sauté pour la prophétie à 2021 kaka soko za la motema kondima ndio kondima professionnel kokokisama. Mais ceux qui te côté la règle ya ba GO bazo sa la biso ndeko to ko libérer mboka te Muza ya la ba kadogo ngai nazalaka la wafole na mbandaka papa na ngato zo ba 3 kadogo babeli maboma likola ba masasi bana ya mike ba Christian bazo sumba bande ko langa tout bazala matonge bisika so bazali histoire lozo beta ba yebiango papa la bisa bana ko yokela bango mawazui bango boye parce que pe mutu munene à l'époque akobiki sabango kanga téléphone to sa bambela la bato yo na mikolo musula ko pesa bilo poto sala po bato balingika bakota ka po ba intervenir to sala ngosima bande ko langa la sukisilanga awa Congolais bitumba la biso ezali ko bengana bitumba la biso ezali ko yiba biso légitimité bitumba la biso ezali bazali ko nyoko la peuple Congo ba komisi bana biso ba ujana ba komisi bana biso ba kuluna lelo éducation ya bana ebele Mouzé Laurent Désiré Kabila bebisa soka zaki la bomo itoko traduit par justice okoyi ko utiliser bana ya bongo te ozebisa mwana ya nefa kele ko somba lipa amemi bango akosi bango lo biso ki bokeyi bozo kufa nani bande ko la bilo ba ko sekwa ba pareil belé la est ba bungisa bana bakangi ba komi nemita dans la classe ba pareil belé ba lela ba pareil belé ba kufa likola crime ya Mouzé Laurent Désiré Kabila la kozwa bana bango na suki silanga awa kaka oya koyokela ngali pasa langa ino ya CNT live kaka oya koyoka ngai Papa Edgar Wamba Papa Edgar na ngai Papa Edgar Wamba bande ko langa nyoso alino moke monseigneur leso ya kololande noir le badino loswa to longwa la kata ba distraction longwa na kati ya ba distraction nzambe ya lola apambola tout peuple Congo
tobungisa histoire te. Martin Fayulu Madidi, il est le président de la République démocratique du Congo. Tobunda cause juste nde tokolonga. Soki to tamboli koluka ba chambre ya bato mususu tokolonga la bisote etika la bola kombo ya tout Congo joli qui est de Séraphine Luka. Maman Célestine. Amen.